Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomese Nikolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nikoloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwantango moindo aseko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzo kande ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi nzila mfumukusu ke munzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bolamuka tokoliki ya lelo esengo lisusu elati biso pensa yo motema ya kozonga lisusu mbula moko epaikani lisanga ya futuka vana mpambu uvidila bazalaka lisusu bongo na ambassade ya Belgique 20 décembre 2018 20 décembre 2019 il y a de cela une année et pas ikani nesongi nzila mfumukusu kia muzala mpanda na ngola na etuluku yonso ya bangunza pe bafutuka batambolaka te na ndako ya mosala ya ambassadeur ya Belgique na ntina nini kokenda koyebisa ye ndelo mokoloto ye atiaka na 1960 que République démocratique ya Congo ekomi bongo bansomi boni ingérence na mboka ya biso wana ezeko ndongwa bobosana te mokolo yango ezalaki pe prévu po ya élection wana ezeko ndongwa président Kabila na kiti ya bokonzi balobi ba commando américain basé na Belgique soko bolimbisi na Gabon ba commando belge basé na Angola ba commando français basé na Centrafrique balobi ba ko attaquer République démocratique ya Congo dans le qui-vive nani akoloba nani akoningana bangunza ya tendance mosusu to koloba bande ko soko ba wana veillé de prière oyo bakotia ka soko le 31 existate mais tolobaka soko bilili bize biso tolingaka penza kotia na ino bize ute tozonga na ino to revivre lisusu mokolo yango ya le 20 décembre 2018 lisanga ya mfutuka fana pambu vidi la religion africaine basali descente mpoya kokebisa bongo ba Belge po ya kokebisa bongo ambassadeur elongi ya roi ya Belge awa na République démocratique ya Congo koyebisa ye trop c'est trop ndengo président Kabila utaka koloba conseil oui injonction non talantina nesonganzi la telemaka liboso lokola emesana kozala ne tumba ya Bayindo ya mfita kanga telemaka liboso ya kimpa vita zala liboso rene nzinga batelemaka liboso nesongi nzila petango ngonga ekokaki atelemaki nasima bangunza nasima nkangu ya religion africaine soko tozeko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya régie tolanda maimalekaka mokolo wana ya le 20 décembre 2018 bongo tokozonga wana ndako Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nikoloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo kuta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akeina kolata basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songa nzina fumukusu ke muzana panda na ngola ba ye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbango ba ye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabiangani bongo Bayindo Bolamuka tokoliki aboze komone tuluku ya bato sima na ngai elimboli ete toye kosolola bongo na ambassade ya Belgique toloba na bango
tozali na posa ya appui militaire te ntango mosusu bafrançais mpo bazali na posa bakalme bagilet jaune vraiment balimbisa biso tozali na posa te ya renfort militaire ni na kote ya ebale na biso ni na bamipanzi lolenge bazali koinfiltre biso kasi susi ezali lokola uta le 30 juin 1960 tokomaka bongo bansomi yango ntina nesongenzi na fumukuzukia muzala mpanda na ngola bakutimie mpo nini te bangunza ya religion africaine totambolaki makolo koya te na ndako ya mosala ya ambassadeur ya Belgique mpo ya koyebisa bango ete esengi na bango batika bongo République démocratique ya Congo mpo lelo tozali na 58 ans ya kozala bongo bansomi ekoki tokomi babange tokomi bankoko bana babiso moto ya 58 ans mwana ya ye azali koboto nkoko ya ye bakomi koboto talantina iyetambosi biso ntina ndako ya mosala nesongenzi ya fumukusu kia mosala mpanda na ngola lokola mokambi ya mouvement iye spirituel bakoti na kati pe bongo barepresentant ya bangunza bakei bongo kosolola na ambassadeur message moko na memo kolimbolela bango ete esengi na bango batika bakongole batambusa mboka na bango mpo basinyaka mokanda ke kobanda mokolo ya lelo République démocratique ya Congo bakomi bongo basomi esengeli na biso to goûter fruit ya indépendance koliki ya tango nyonso bolandaki chef de l'état azali koloba conseil oui mais ingérence non mais ekokoba à la grande surprise na bandeko baindo bazali kobete maboko kobenge bandeko na bango botia provision etumbe kobima kuna yango tolobi combattant diaspora okoki to défendre mabele en étant christianisé okoki te non plus ko défendre mabele étant islamisé kalatina ena lelo tolobaki soko tolobaka na mosika lelo tokoloka na solo tozalaki ya mikolo mibale nsima lelo tozongi lisusu mpo ya koloka na solo na bango tokolikia tozali awa tozali kokoba tokonsila biyano ya ambassadeur ya Belgique esengi na bango bayeba ete mboka ye tozwaka bonsomi mboka ye eza na ntina te bango bakuma kokoluka soko tokosala baélection biso moko tose dirige soko tokosala maponami biso moko toloba liloba na ntina ya maponami na biso kasi toboya ingérence soko union européenne azali na ntina ya kotinda force militaire atinda na France atinda na Belgique atinda na Grande-Bretagne esika bagilet jaune bazali kosakage biso awa balingaki baélection ntango biso tozali koloba baélection te toyokana na ino yambo ya baélection bango baimpose batiaki mokolo ya baélection tondimi tokenda na baélection boya ingérence ni ya Belgique ni ya France ni ya États-Unis talantina toyaki awa na ye soi-disant noko oyo toyebi te so babotama na mama ya nani awa na République démocratique ya Congo talantina ya boyei na biso totina toakompagnaki nesongenzela fumukusu kia muzala mpanda na ngola awa na ambassade ya Belgique tozali kokoma na bino tolanda na ino bandeko ndenge baze ya kotuntuka awa liboso ya ambassade matondo
c'est qui on a ici avant nous? Un papier avec le nom de votre équipe. Vous avez quelque chose de plus? Oui. Comme ça, je vais emporter ça directement à l'ambassade. Je peux montrer ça à l'intérieur? Oui.
toyaki awa kotika mokanda tosilisi tozongi na bandako lobi tokokenda tokozwa lisusu maloba mpo tokokende kotikela susu biteni o mosusu tokosenga bino bosala kaka lolenge bosali lelo. Zalaka kasi tolingi to souligner na pokwa yango kaka ya le 20 décembre 2018 ndesika boyokani ezwa maki opposition majorité présidentielle ba yokani batindika élection et poussana le 23 ekenda na boyokani ya malonga po bobosana te ke senye utaka kozika. Bato balobaki élection kozala lisusu te basusu basengaka transition ya 6 mois bolandaka bamokia bolandaka ba opposant ya ndenge na ndenge kasi président Kabila lobaka bako disposer ba moyens nécessaires pour élection ezala ya mbotokota 2019 po nini tozongisi lisusu makambo ye mbula moko mwana komi ko benga tata na bana bakola ka malamu esi atambola mwana bandi pe kokola obandi kozwa pe elikia na mwana na yo mais descente yene songia nzila na religion africaine basalaka na ambassade ya Belgique leson nini ba homme politique bajwa sima na yango leson nini bandeko bangunza bajwa sima na yango nini bolimbisi ba homme religieux bazwa na sima na yango te filme fumokusu atelemaki na bato ne bakendeki na ambassade ya Belgique tokoliki ya eze kosala mwa pasi lelo na esika totiaki Matambe République démocratique ya Congo lelo tobandi kozonga lisusu na fleur ya colonisation lelo tobandi kozonga lisusu na bamprinte ya colonisation. Nalandi lelo etando ya mbona bima FMI a ko mobiliser 365 millions de dollars à défi sabiso. C'est regrettable. Président Kabila Kabange mabe oyonso mokili etaksa ye yenda silisi nyongo ya Mobutu. Mabe yonso mokili etaksa ye abimi atiki nyongo te ata infronté. Mabe yonso oyo mokili taxa président Kabila Kabange investir te na ba banki ya occidentaux tolo bali susu nini bino pe bo bakisa mabe yonso bakokaka ko taxer ye un militaire armé na maboko na ye mandimi pouvoir ekenda na opposition
Tango Nesongianzila neleko wana bazeko tele maloko ezaki tango ya politique. Balobi président Kabila Kabange kolande la prophétie 4 hommes présidents. Bato yonso na bangunza falsifié. Po lelo ekoma synonyme soko motomoka tiki kaka mandefu ebele boye ekiti ye wana bengami ngunza. Soko motomoko boya jui suki atiki lokola moto ati soko kabelo soko plante ye wana ngunza. Bato wana yonso batelema na etando. Po batelemela Nesongianzila. Ngai tokoliki anatanga kana belela ka tatebeli na botosi yonso. Motema nange ko kita mokolo tatebeli okoleka lisusu confirmé président Félix Tshisekedi est le 4e président de la prophétie. Pobolobaki président Kabila est 3e président. Alors président Félix Tshisekedi 3e président demi et Zalakate. Si Kasoka est 3e président de Mité, yende 4e. Mais botala bizale limisa to soko mino ko kwa isabino. Akozala elenge, il sera jeune, doux et calme. Président Félix Tshisekedi plus de 56 ans tata. Angai. Lelo makambo prophétie moto azeko lobali susute. Mais bino bolobaki président Kabila est 4e été 3e. Fumuku swazeko kumisa po aliaka mbongo. Balobi mais la tâche ne lui sera pas facile. Président Félix Tshisekedi akuti tâche facile. Akuta na mbongo na trésor public. Akuta na mbongo. Élection ya kimia. Mais bobo sani bo ignore que président Kabila akutaka mboka yako kabwana. Yako kabwana RC da Zwangambo. Oyo soko Arthur Zaidi Ngoma MLC na Jean-Pierre Bemba Ngam mboka yako katana. Mpo yako ya motema mabe po yako tia mosapi na miso ya Nesongianzila président Kabila 4e président. Mais lelo tokoliki ya mokili nature komi ko enseigner bino. Et si ka tokomi tokoliki ya makambo yiye ko siliki sabino nebisaka bino bo silika te po AVC komi. Mais atape boko silike sala kabiso esengo po ata bo siliki bo pasuka na bino te. Bo silika kama kasi na 2016, bo silika makasi na 2017. Mais moto atikali ko pasuka te. Lelo tokomi FMI azeko luke la République démocratique ya Congo 365 millions pour défi sabiso. Na 4e président Bilaka Félix Tshisekedi. Te bo sembo zena ntina te bati yango bizeu. Pelo kutata soko bokoti yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta. To ebisaki bino l'élection te ko sala bolamu ya peuple congolais. L'élection te ko changer ba dirigeant te. Angola changeaka dirigeant. Eduardo Santos Akoli tata wana kenda akenda to bongisa mboka jena kota Joao Lorenzo Akoti lelo kwanza na 63 botindeli biso image saki ya loso x3 Angola bazekolela. Est-ce que loko ekangi ba mboka ya Afrique et c'est belle élection te to ebisaka bino catholique abatami na sima pour faire chèque na prophétie. Amen de grâce kiti ya bokonzi ezeko batela moi. Kiti ya bokonzi ezeko batela moi. Lelo na eki pona loba mingi te pona na lingi pe ko loba te. Esengela kikaka totsonga na ino une année après ko kenda na biso na ambassade. Mais moko na moko abenda leçon. Moko na moko abenda leçon. Lelo Belgique aye lisusu ko former ba militaire congolais azeko la kisabango ko ramper na se
akolakisa bango soko bakangi otage na kati ya ndako ndenge nini boko batama soko moko abwaki kri bobetima botala naino tozongi lisusu na boumu me bozonga na tango ya bankoko Hitler abeta Belgique soko na combien de secondes mais bobosani na deuxième guerre mondiale biso ba congolais nde tokenda ko bundela Belgique lelo Belgique ayeko tangisa biso bolingaki tozonga malembe na boumbu pe na zeko ka solo lisusu ya colonisation soko bolandaki biso na lolenge longobani bozongisi matondo na ndeko ngala nzumbu bango moko bazaki na sima ya matalatala pe neteni ya montage tokoza na tango ya koanalyser toseki koseka ya pasi pinzoli yo motema toseki koseka ya pasi mawa efandi biso motema bato yo tomitiaki ba indépendant est-ce que bobo saniki ambassadeur ya Nations Unies azwaka soko ya Union Européenne azwaka refoulement wa na moins de 10 kilos mais lelo tokoloba lisu nini tozongi bana misale pa ina bango ba demande d'emploi zeko kota partout biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokozonga lisusu mikolo zeko ya pona manaka na biso ya analyse